Sesonga, Fatimi Buka Buka, Fatimi Tonga Tonga, Fatimi Bolisa. Mwenza, oyo ebandi à partir ya jonction avenue Kikwit, tina bypass. Là avenue Kwelo, abandi côté Kapela, soki na Manzenge avenue. Donc objectif na biso ezalaki omeka mpe kodésencourager l'université par rapport à l'embouteillage. Kisasa ezobonga ye, Kisasa ekomi beton na beton, boye moko pati aza beton, basalu bakusoi na bakona ngai bongo na beti bango obe isongolo ye. Makala na bazanzela ya bango, ndenge basangisa bakomisite, oyo ye moko makala, eza première fois makala zingolo wana, vision oyo ezali vision ezali kopanta yango na kipesi oyoba ntango esengolanga eza monene komona bato koréalize que quartier na bango ezwi valeur komona bacommerce ezwi valeur komona bafemme ezwi valeur alors toyoka kozongisa atonomi na mokonzi ya mboka papa Daniel toza na nsima na yo nzambe aza na mpona nga na kode yo twamaka. American Dream. Dispersion chaîne Investment Group. Rêve américain pour la consommer lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays moi pendant 30 ans. Mais vous trompez pas l'adresse. Dispersion chaîne Investment Group. Voulez-vous acquérir une maison aux États-Unis? L'agence immobilière Dispensation Investment Group d'Elite Global, basée à Dallas, vous en donne l'opportunité. Il vous suffit de verser une avance pour acquérir une propriété que vous payerez progressivement pendant 30 ans. Oui, vous avez bien entendu, pendant 30 ans. Contactez-nous au +1 737 420 80 84, au +1 469 720 60 93 ou au +1 737 548 51. Dispensation Investment Group, investissez dans votre avenir avec l'immobilier aux États-Unis dès aujourd'hui. Oh ma papa, ton maman lopango. Rêve américain. Venez nous contacter. Rêve américain. Tapez sur Google. Dispensation Investment Group. Na moke na komi baye. Lopango elenge. Ozala bayere elengi pou. Héritage à banyo. Rêve américain. Pour la consommer lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays moi pendant 30 ans. Mais vous trompez pas l'adresse. Dispersion chaîne Investment Group. Taka Music Band International. Mbote na maimboka, mbote na mobosa rifeki sombe na papi Kelina Armal tunakata Australie na Mike Mwamba na kata Italie. Lelo toza na kata commune ya Makala. Na commune ya Makala toza na direction Kwilu. Na direction Kwilu na zoe Sabino oyo ezaki direction mo ezaki sanité protocole ezaki sanité zombule beti boye. Ne bamvule la nene la ville qui s'est ezaki une série wana mais ne bisano moyen ngeza la ke. En tout cas événement monene sami na kata ya commune ya Makala bana Kishasa ezala Kishasa non toyoka sangwa bongo te. Ba 32 ans eleka, ba 18 ans eleka toyoka pesa ngwa bongo te. Kaka na gouvernement ya Yemoko Antoine Kisekedi, Félix Kisekedi na ye na ne gouvernement esalami ndenge ba gouverneur ba leki awa o déjà deuxième gouverneur aleka na commune ya Makala eza événement monene. Commune ya Makala eza commune moitié de la bomba abandonné, commune moko boye eza ki commune ya ki salité. Bakolo commune bana ko yokela ngo soni. Pe biso ba autre bana ko seka commune ya Makala to yisa bango bozanga kaif. Commune ma ezanga bozanga bomali la grâce ya Fati Beton. Ya ye moko mokonza mboka nde asali bango makadam pona ndenge ya Beton. Asali bango Beton ne gouverneur akiti le mot secrétaire atala Beton basali balanga. Basali yango ebani na direction ya Kwilu la Kikwiti na Manzenge. Manzenge wana ye tout bimiti na université na parti et bimiti université et les moyens de université. Avenue Kalano ka libulu Manzenge le koisa batu bakoya mai libulu sama wana melelo e comme lata Beton. Lata mbule beti ndenge nini Beton e comme place wana. Mais ceux qui wana te e qui direction qui moinza bani na direction et bani na avenue Kikwiti. Na partie qui touche na makaki Kikwiti ka boli deux communes.
Nous avons ici à besoin de plus de deux communes. Commune à Kalam, on a commune à Makala. Dans la université, Kaboul, commune à Ngaba, na commune ya limité, on a 4 communes à Kaboul. La côté à Yolo et Kabouli Kalam et Kabouli Kotoyo, Makala. La Makala wana ils ont la direction qui moinza. Oh, venez beaucoup y battre, même si vous tirez beaucoup à Kabouli, peut-être direction qui moinza. Oh, même si vous tâtonnez beaucoup comme ça, qui moinza Yolo, qui moinza Yolo, qui moinza il y a entré à Makala qui quitte. À partir en train de quitter ici, et vous vous bypass. Vous bypass, on les a pas mis, mais ils ont tombé en point là-bas. Né le gouverneur a quitté sur le terrain, à Talandia, né Sili, né même Basali, bango bichou na kata Makala. Wana eza bichou, Basali, Basali peut être un homme qui va tomber, ils vont prendre bâton nouveau. Pour nous prendre, pour nous prendre photo. Pour ce qui est à la balle Makala, moi salon est à la bien. C'est pour ça la salon attend vous les bêtis. C'est là où on est contact. Les temps on a payé pour ce petit à la case c'est qu'on a c'est pour. Il y a un autre qui a nous volé dans le gouverneur qui n'a ma belle il y a Makala, il y a Makala c'est les bateaux c'est ma case il y a Makala ça. Mais tout ça vous avez belé, bateau zélayer, bateau belé awa musique les autres bêtes bateau pine ba fafa ba zélayer pour y a gouverneur. En tout cas là qui chaleur mo ba ya gouverneur qui to ko makasi. Ko yamba o bana Makala bateau yamba e bateau lo bakeno et salamati non ba yo kambete. En tout cas, les 24 communes, c'est que on peut temps à la carte. Les gens qui ont soit les gens qui ont sa porte, sa kumbi, quand ils ont porte à Makala et au bang. Les gens qui ont jeep, non, peut être qui ont Makala qui ont balou qui ont créé. En tout cas, nous avons un je n'ai pas de bon événement, ils ont les canaux, ils ont la vie, ils ont pour le barbeau, ils ont bien que nous avons tout le monde a vu le monde, tout le monde a gouverné dans la commune, il y a Makala, tout le monde a dit. Mbote mama ato na direction Kwilu na direction wena mawanga ya Makala mama okoni bino tele awa mutane sengo esengona bito koyeba pose esengona bino mama tezake tola mama la bisa tende Makala yenda lobele ki biso pas partie des temps que Makala les autres binda ba direction bebi na ba photo de papa ya to na mama ki mama moni lele to comme na prince yango to ko célébrer jour na biso ya prince to to ko célébrer yango d'accord nana ko inaugurer prince ngolo mutazo inaugurer prince so le les a maman et na papa Gilles Boumande gouverneur na biso le ba ya les jours oui papa Daniel Toumba oui papa Daniel Toumba le gouverneur de ville de Kassawa maman yo ça na dit autant moi na Makala naza mwana Makala né à Makala grandi à Makala maman OK nena ba boy presque on côté dans la qui ndenge mi ko pe mala maman choma ezalaki donc okokoleka te maman poto nde poto donc bakulu na kobosa bato biloko poto kobinda komema bato bamikango kopesa bambongo me mama biso aleli mpo na biso bana na bango bana na Makala alele pa papa biso yango omoni papa lelo likanisi oyo mama apesaki esalami tokomi na université we tokomotambola lese preso basali ekende ezotanda nsima na oyo ekende wana ndenge eza boye ezokende ti na ti mama ezokende vraimen ezokende esukaka te ezokende mama ezokende tika mpela ndenge etebo ebibi ti rompo ngaba eloko nayesaka papa Fati Beto donc merci mpo na ye na ndenge ke tozalaki na kodinda kotambola ezalaki biso na pasi tokomotambola na platenio tokomotambola bien yango wana kaka naye kopesa papa nanga merci na mami adeni molobeli na biso Makala
mama bakomi kozongazonga bakomi ondima makala bagwaza misusu bakimaki bazalaka owanga na makala bakomi kozongazonga na babaoyo bayaki bataki bakandasi bakimaki basepeli na likanisa mamediani bakomi ozongazonga makala sepan kitoko tokomi bakonsa kitoko makadani mama otambola na prince na beto mama otambola esu na mabele te na potopoto ketala selongo makala kuna mosika tiki etala makolo ezaka ezaka normal tozaka kotambola te mama potopoto makala esi valer mama makala esi valer kama toleli yango na malamu basale biso na makala tozozela bango baya olenge biso ye tozozela ye toyamba ye topesa ye balomenya na ye te papa na mo makasi mbote papa tokokoyeba kombo kombo na ngai papa Achille Ndundu. Papa Achille Ndundu. Ah, tozabi papa? Ah, tozabi simana komini ya makala. Komini ya makala. Tomoni bana makala ebele babimi na nzela ba papa ba mama tokoyeba tina likambo oyo. Bon, bana ebele babimi ya nzela boye parce que yali likambo munene. Banda makala banda. Abotombola mo ngongo ya. Banda makala banda pour la première fois événement boye salé. Événement nini? Événement esalami pour la nini parce que bana makala bavandi na boumbu. Lelo yoyo. Parce que toi hier a changé ma maman. Donc likambo a changé, c'est là au jour mon amour. C'est là basali yango yango epesi lokumu na makala so nzela yalaki te bebe bote mipe bote anishaki potopoto tokozwa précision ya nzela toza wapi direction nini mpo bato bakenda balonga makala ntango molai bayeba esika nini tozali précisement awa toyali na makala direction ya commune direction ya commune donc 3-4 avenue ya maison communale ok nzela oyo 5 ans passé to 7 ans ezalaki ndenge nini nzela oyo 5 ans passé en tout cas ezalaki impraticable. Donc, alors, ben impression d'ailleurs tant que yo venons à né grandi moi makala. Non, mana né grandi moi makala te. Donc makala na yango na 74. 74 né makala ya un moment na kei na ngai ça là. OK, c'est mon ayo top message au copé ça na pati beto akanisi ba makala puis faut dire qualité d'abord appréciation la qualité ya bala bala ya prince neto lo ba chaussée ça c'est fait les béton et ça durable au monde ndenge ni. Non, appréciation ya nzela na c'est fait na pas c'est ça béton. Donc ndenge ya béton ya li we na ça ça fait 60 ans na voya muta suma réparation mais sinon tu vraiment ndenge za go so tu veux te battre long malam 100 ans. Donc nzela benda donc béton. OK. Et koti boye ici donc sani bande ba ya sel so ba nzela musu kata beaucoup koma sina ngesa. Nzela ngo ndenge na neti boye eketi wapi? Nzela ndenge eketi na veni manzengele. Oh, libulu manzengele wa tondo yoka. Libulu manzengele wa boza yoka lelo ekomi nzela. Olobi? Libulu manzengele boza yoka wana. Boza kokwesa batu. Ça va standing. On va même battre Mukongo. Voilà, Mukongo 500. Yo makambo na yati. OK. Donc kebe na boye ti manzengele koti ayo deuxième division eti na kwenda. D'accord. Nzela benda esekoti. Donc nakolo bon fêter bien lelo na makala fête eza total bon année pene bandia ouais lelo pena donc fête eza pena total donc c'est moi trop donc mokonzi azoya na yebete soka za gouverneur soki na yebete olobi papa mokonzi azoya lelo na zoya yebete soki za na te eza gouverneur papa Daniel Bumba bon papa Daniel Bumba donc toyembela ye pe to kosalela ye nyonso oyo faut se pensa ye OK Personne n'a décidé la loi, il n'a plus d'immunité, ni trafic d'influence, il est en état de siège, la vie n'est pas
atonga bolingo babangaka nzambe baipolitika mpongo kosangana topesani maboko tokosepela Fachi Beton vraiment pepele. C'est là où Toyo Karali solo. Hein? Quand on peut dire ah Zalaga. Elle est où salitote. Ma mère va te la poto mais la grâce à Fachi Beton, ça me fait soit soumis à complicité de l'ingénieur à Bisso. Mingi l'ingénieur de Yambo l'ingénieur le plus peu dans les trois alités papa. Merci. Félicitations d'abord à Fachi Beton. Osa monzambo kamambo twenye sala mate. Wengene avanda ki Fachi ya oluka. Kwa sele musala ho. Omi bale ba balo. E ba bena to ina ni difficulté nzela. Mula chebe tina makolo ya pamba pole ka ba chasser. Oya puti. Osa puti ole kate. Ça me reçoit. Fachi Beton, ingénieur de la Roselle de Sotina. Oh ba maman ba on di mate. On est le roi musala ho e ko katana na nzela. Babanda kaka boye me. Merci di sarate. Ya ba moni benga ta jusqu'à la fin. La question va colonel pour te pas sili hein. Pour te ça na papa na se. Na konde 0 mètre toza na commune ya Makala. Précisément na direction qui mwenza. Utro e bandi de remplement baba il passe jusqu'à Kikwiti. Les places de l'estile. C'est là même Mucho. Bando banda na ba il passe c'est là que c'est béton, tout après son gâteau. Béton, oh, tu as un amour, je crois que tu as un amour sans au lobby. C'est là où garantit la musique sans si tu mènes à la police, on va faire et puis direction tout le monde et puis par le lot donc on dit awa amour déjà va
là toza na avenue Kimwenza oyo ebandi à partir ya jonction avenue Kikwit tina bypass toza avenue Kwelo abandi côté Kapela asuki na Matengele avenue. Donc objectif na biso ezalaki tomeka mpe kodésengorger université par rapport ya baembouteillage. Effectivement tant tobandi misala bato balobaki te babandaka basilisaka te. Alors lelo toza na gele tobandi misala na biso na bacondition difficile. Lelo toza na misala autorité à ville, gouverneur, Andimi, Goya, pour visiter chantier. Nde omoni tozomeka mpe kolanda. Mais c'est regrettable parce que ceux qui disent au Congolais, tous en conscience, c'est la face. Moussala au place où ils arrivent, poto, mais toye to salinde là tout le monde a la même population là abandi ko doit salité na place à boy ache place mbongo oye bibé belé pour l'ensemble ça les gens diraient ba to cracher sur makambo to sali les afasi na soni ya omona yango donc on va ko supporter te ko mona yango to le. Et ces produits aident aussi, quand je dis pas seulement, ça maintient aussi, ça rajeunit et puis ça maintient. C'est tout un traitement parce que c'est naturel. Normalement, quand vous voulez acheter, même vous tapez sur le web, Zenzino, ça se vend en ligne. Vous n'avez pas besoin de prescription. Mais il faut passer par un consultant parce que quand vous l'achetez, vous vendez ça, vous achetez Oméga 3, oui, ça va vous expliquer. Et pour me retrouver sur WhatsApp, que je peux vous envoyer toutes les informations nécessaires. 0044 73 05 68 05 07. Notez que Isabelle Katika, partenaire indépendante des Zenzino, compte mettre à la disposition des Congolais des boutiques et pharmacies où seront vendus ces compléments alimentaires pour répondre au pouvoir d'achat de chaque Congolais dans le tout prochain jour. C'est là en collaboration avec le ministère de la Santé publique. Les bulldozers et son excellence c'est Daniel Ebumba Tantine Linda Losako Robina yo Losako Naya Kisasa ezobonga Kisasa ekomi beton na beton Boye moko pati aza beton Basalu baduso ina makona ngai bongo na beti bango be isongolo Loko zela mokonzi Yeto utine musika Son excellence le gouverneur de la ville de Kinshasa Daniel Ebumba Losako Naya Bateki ndoki basombi moibie Charles Nazali cordon national, il y a chef de riz et à RDC.
makala pe na komina makala ozala oui ya komina makala nazali moko na kati ya komina makala oyo nazali pembeni na bourgmestre ya komina makala en tant que proche ya bourgmestre natif ya makala baimpression na yo par rapport ya construction ya route oyo ezali nakasi ezali esengo mingi topesi longoni na président de la république mpe topesi longoni na gouverneur na biso Daniel Bumba mpo de lelo oyo tomoni tronso ya Kibwenza na ya Kwilu lelo toza na esengo lelo bana makala oyo bazalaki na kolela ntango nyonso toza kosote bamai mais lelo oyo tokomi na esengo donc makala elati elamba na yango oyo makala ezali koluka yango nde elati elamba lelo bamakada ezozwa problème ya bafumu chaque fois mulu ezobeta bazobwaka bafumu na yango tolobaki boye toyebi biso na excellence monsieur le président de la république implication na biso bachef de riz pese lelo oyo esengeli te nde biso bachef de riz tosimplike na makambo loka toza kosimplike na makambo etaleli richesse ezokobonga lelo oyo implication na biso bachef de riz nde lokola londenge tozosala mosala yebaka yango kete tosengi epai ya bakonzi reconnaissance ezala nanu mpo bachef de riz merci tomoni nzela esili baimpression na yo par rapport ya mosala ebi enchaînement pe fait nango. Franchement, beaucoup d'émotions, de joie, de plaisir parce que aujourd'hui, on peut bien voir que ça la même mission, la zone haute frappée, les zones rouges, Makala. Aujourd'hui, ma sœur avec son téléphone, mon frère avec son téléphone, ça veut dire il y a, comment on appelle, un bon mouvement, une bonne appréciation et beaucoup d'émotions. Aujourd'hui, on peut dire le Congo est en émergence. Donc, pas comme possible autrefois. On ressent l'émission qui a été. Mais aujourd'hui, on vient, on a avec nos téléphones iPhone 16, iPhone 17. Ça veut dire, ce qu'on appelle le facteur moteur et développement. Influence Yanzela. Influence Yanzela, influence positive. C'est ce qu'on appelle l'impact positif Yanzela. Yanzela sur le côté, au moins l'élo, nous avons Koulouna, avant nous conduire à mort. Donc, implice Yanzela. Implice dans le développement, implice dans le social. Donc, c'est tellement agréable. Tellement loin que je peux le dire et le témoigner, le Congo est en émergence. En émergence, est-ce que beaucoup de difficultés pendant le moment de Moussala? Franchement, les difficultés sont énormes. Énormes d'abord sur le plan sécuritaire, mais c'est fait que les bourgmestres, ensemble avec la ville de tous ensemble, dans le sens d'accompagner la vision de la gouverneur de la ville, qui chasse les hommes. On a su maintenir, on a su s'imposer dans ma difficulté. Voilà. Donc, Koulouna, il était devenu pour nous un ami. Donc, on a un peu de l'homme, il s'est dit, ah, il y a solo bateau qui s'est mis en jeu. Donc, il y a un plus. Un mot pour la chef de l'État. Ah, Fatimata, Orozamboga. Tellement dur sur sa personne parce que le développement n'est pas donné à tout le monde. Le développement pour moi, c'est d'abord le mental. Donc, Mokonzamba va se fixer sur le fait qu'il a développé conception avec le développement. Mais Moko peut en action. Et aujourd'hui, on peut le voir. Beaucoup d'admiration, beaucoup d'encouragement, beaucoup de félicitations. Comme on l'a dit, l'excellence, on doit prévaloir l'excellence. Donc, on doit promouvoir, disons, l'excellence. Moi, j'ai toujours témoigné le mot de Mokonzamboka. Qui chassait ce combat. Fatih Bouka Bouka. Fatih Tonga Tonga. Fatih Bonissa Bonissa. Merci. Merci. Yeah.
ke nzelo eza monene kozala prince baboti na biso bakufi lelo grâce ya papa Daniel Bumba nazoba liboso ya nzambe liboso ya bato ya nzambe yo oza mopambolami tonyati makadamu ntango ya potopoto tokotelema boye te bamapango na biso quartier na biso ezosa excusez mama excusez mokili ezawa ezolanda biso plus de 21 000 personnes mbala liboso eske na bagouvernement nyonso eleka esi bomona na makala nzela to mbala liboso na mwana mboka Bumba mbala liboso tomoni makadami betone ekoti bazokotana na baveni ya bandako na biso makala ezalaki quartier moko reculé quartier moko humilié quartier moko déconsidéré mais na minute oyo eyebani ke komi na makala eza na centre ville ya Kinshasa à cause ya notre papa Daniel Bumba. Merci na visionnaire notre papa président Etienne Fati Tshisekedi. Soki na bengi Etienne parce que Nzambe apesanga vision ya Samuel na David ke ya solo bato oyo baleka David atongela Nzambe te mais Samuel ayaki otongela ye natuni Nzambe mpona nini alobi papa Etienne abunda mpona Congo mais mwana na ye Félix Tshisekedi mutu akotonga mpe vision wana ese réalisé yango namoni ye na nzela papa Daniel mama mutuna ya suka tolingi totuna yo mama évangéliste mutuna suka osengi merci na président de la république mais ya komona mwana mboka Bumba lalaka pongi te mpona bisala Congo eza kaka makala te Kinshasa eza partout mpona bato baza kobundisa eliloba lokwa mosai na nzambe okoloba nini mpona bato bazobundisa papa na ngai Daniel Bumba ndenge atelemi awa bible elobi na nga toute autorité vient de Dieu banda na éternité nzambe ayebaki papa Daniel Bumba ayebaki ke mokolo ya lelo ye nde akoya konyakisa biso makadamu me ngai nalingi naloba na RDC mobimba boye cela veut dire moto na moto abongisa dernière le vision des chefs de l'état oyo eza kosakompli na nzela ya gouverneur na biso Daniel Bumba biso lokola moko ya bamama moto na moto bongisa na ndako na yo bongisa na lopango na yo bongisa na environnement na yo nde Congo ekobonga biso tokokende liboso papa Daniel toza na nsima na yo tozosoutenir nzambe aza na mpona nga na kode yo twama nsima vision ya nde tozokotisa babeton oyo ezali identité na ye lelo oyo depuis que le Congo est Congo makala na baza nzela ya bango yatenge basangisa bakomunité oyo ye moko makala eza première fois makala zimbulu wana na nsima ya vision oyo ezali vision tozali kopanza yango na kitoko meba kamo esengolanga eza monene komona bato pour réaliser que le quartier n'a pas aussi valeur, comment le commerce est valeur, comment la femme aussi valeur, alors tout ça pour donner ça pour rassurer que là c'est malade, pour la recette de vision et pour la réelle donc en gros on a une signe où on a fait que moi il a dit ma belle il a dit protocole mais l'autre temps pour le boulot béton armé là c'est on a gouvernement professionnel et ouvrage eza ya bango abatela mwana lelo ezali bongo na chaussée eza bongo na baouvrage ya senifo tolonga na baterrasse lumière mpe ezokoti alors babatela yango malamu ya bongo kobongisa ndenge otolobi ya bango tuta bongisa liboso na ye badeventure ezala propre kobwaka sete na kanivo te ke ouvrage oyo eumela bambula na mbula donc esengo eza ya monene mpona nga ezalaki vision na nsima mokonzi ya mboka ezokoma réalité mpe réalité motoka bango na bakwa nyonso ya Kinshasa yango tolobaka ke lobi ekoleka lelo Kinshasa ezoboma ndenge makala mpe ya Kinshasa. Merci. American Dream. Dispensation chaîne Investment Group. Rêve américain pour la consommer lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où il y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays-moi pendant 30 ans. Mais vous trompez pas l'adresse. Dispensation chaîne Investment Group.
Voulez-vous acquérir une maison aux États-Unis? L'agence immobilière Dispensation Investment Group d'Elite Global, basée à Dallas, vous en donne l'opportunité. Il vous suffit de verser une avance pour acquérir une propriété que vous payerez progressivement pendant 30 ans. Oui, vous avez bien entendu, pendant 30 ans. Contactez-nous au +1 737 420 80 84, au +1 469 720 60 93 ou au +1 737 548 51. Dispensation Investment Group, investissez dans votre avenir avec l'immobilier aux États-Unis dès aujourd'hui. Oh ma papa, ton maman lopango. Rêve américain. Venez nous contacter. Rêve américain. Tapez sur Google. Dispensation Investment Group. Na moke na komi baye. Lopango elenge. Lopango elenge. Ozala bayere elengi tout. Héritage à bagne. Rêve américain. Pour la consommer lopango aux États-Unis. Livre à la ville, oh, y'a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays m'a pendant 30 ans. Ne vous trompez pas l'adresse. Dispensation Investment Group. Taka Music Band International. Merci bien mon frère Daniel Royabi gouverneur na biso ya ville ya Kinshasa Daniel Boumane a pitié mo secrétaire na kata commune Makala bino bomoni nge chaleur ba yambiye en tout cas PCS ngo mingi Makala komi comme commune on va remettre la pétrole pour caler ça on a Makala on a prendre le mona yoro pour le mona banda le bana ni mais le Makala et là si elle a pas sika et si penze là ya ba momoko bazala sa dimika na poste na ba victoire à commune et victoire ayepe wa bimina partout sanga dabi makuli mabe abi abla bakotoka la wa nzela ya université ya kimwenza na ya kwilu bakotoka na kwa nzela na Makala esali kitoko mingi ba pesi merci na mokonzi ya mboka ndinga sali bangode oyo babanda kitu basuki siko kalezaka so ba ebongisela biso nzela okomona batika bongo bakena bongo mais lelo bazobanda bakosuka bongo na ba ingénieur bazaki wana bakolo nzela o basalaki nzela ya Makala ya commune Makala ba ingénieur beya ba ingénieur lui bazaki wana mpona totsaki bon boyoki pete balobi na bainterview ke ndenge Makala ndenge ezalaki nde babandaki na badifficulté bakutana nango mais na ngolu ya nzambe na ngolu ya chef de l'état nde basiliseli biso Makala na biso mpona kitoko antuka nde sa bosalaki rond-point ngaba na komikisa ya biso na rond-point ngaba so naza na parti ya rond-point ngaba ke victoire mbala moko bamonaki victoire na parti ya victoire babelaki mwenza Makala moto akoti mbala moko Makala elongo masoli wana bozaki ebele mpona kolanda merci na mobos refeki sombe na papi keli na armand to na kati Australie na Hervé Momba na papa Kisaka Shunga na papa Kayembe papa Jedeo Kayembe merci bozaki ebele tomwani mbala ya ciao